Psalm. Nsambu zange mfumu wetu Yesu Kristo yozola kwa kitata nzambi wasi yo untwadi wa kitata mwanda wa velela ika kwa masikila ngamna ito tukwa ya kwa yele mvu se ye mwana kitata mwanda wa velela. Amen. O nkombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo. Lelo tozali na date ya le 30 avril. Oyo na kati na lingomba toze ko continuer ko fêter journée ya le 27 avril en 1959. Denge mama mwilu alonga mukili oyo. Pe eye komona na ete na kati na l'État e monani ete journée ya enseignement. Tolandi discours mama coordinatrice denge artiko tangi la biso nantina na mukolo na lelo journée ya enseignement pe kokanisa bitero nyonso ya lingomba ya tata Simon Kimbangu ndenge nini ebandaka na 1960 koloba ete enseignement matei et théolo. Soki lelo oyo tozali ko pesa lukumu na mama mwilu na ntina mususu te na matei oyo azwaki na papa Simon Kimbangu abombaki yango asalelaki ndenge pe ateyaki pambwala nyonso misato solo na historique na bango ba papa kisolokele azalaki mbosika kuna na boma me abandaki kozanga te kolanda matei ya mama mwilu yaba historique na bango papa kisolokele alobi ete alongwaki na maboko ya papa Simon Kimbangu na mama mwilu na âge à 7 ans. Mais na âge à 7 ans wana papa kisolokele azwaki déjà matei epa ya papa Simon Kimbangu ndenge toyebili historique eke papa kisolokele abandaki kotika papa Simon Kimbangu te bisika nyonso papa Simon Kimbangu azali papa kisolokele pe azawana kino bakendaka ne na mbanza nsanda bafandi na papa kisolokele kuna papa kisolokele azali ko pesa pardon papa Simon Kimbangu aza ko pesa matei epa ya papa kisolokele. Mais papa Simon Kimbangu abana ko souligner toujours na papa kisolokele eke mwana oyo nga musala na zwi eza ya mpasi aza ko sala musala mususu te na za kote ya batu poete mpasi ezali me matei naza kopesa poete mpasi wana ekoka kosila kasi mokili ezali kososola te yango awa yo mwana partout za kolanda ngai yebaka ete yo pe kozala na mpasi tokokangama me papa kisolokele lokola yebaki etata yebisaki eke eza mosala ya malamu wana kobikisa batu pardon kasi mokili elingaka toujours batu malamu te elingaka batu ya toli ya malamu te yango tokokangama
kolonga bango na mbanza sanda tango kolo Yesu alobi na papa Simon Kimbangu ete zonga na nkamba tango na yo ya kokangama yango oyo kasi mokonzi bakokangilaka ye esika mosusu te kaka na esika ye afandi na mboka na ye yango zonga na nkamba kozonga na nkamba bisika nyonso bango babandaki koleka papa Simon Kimbangu azalaki kosala makamwisi bakomi na mboka Mvunzu po papa Simon Kimbangu kotambola na ye bisika nyonso mabondeli kaka makasi yango tomonaka papa Simon Kimbangu kiangani apesa biso mokolo mobimba ya vendredi ya beko yo mabondeli bakomi na Mvunzu nde esika papa Simon Kimbangu akendaka mabondeli kuna bake kokutana na nkolo Yesu. Nkolo Yesu alakisi papa Simon Kimbangu wana na 1921 na mois de septembre ete na mikolo ekoya bana bakoyokela baboti te. Donc c'est l'éducation lokola lelo to fanja to zoko kanisa journée à enseignement, donc l'éducation. Papa Simon Kimbangu kolongo na beko aye kokuta na ba disciple oyo bayaki na ye. Papa Simon Kimbangu atie maboko nyonso mibale na mutu oyo balobaka na Kikongo tadidi ntanda nki fumu bukatele bilumbu bikuiza bana kaba wila de akamase yizunguliko mikolo ekoya bana bakoyokela lisusu ba mama na batata te. Donc turbulence moko ekozala na bana. Donc oyo bakolobaka ete mopepe ya mabe mauvais vent oyo ekoya na bana. Bamikolo bazalaki na papa Simon Kimbangu ba disciple na ye balobi oh yo moboti oza kote ya mwana aboyi na ye koyoka wana foti ya nani soki kozala ndenge wana wanetali bango po biso totei. Papa Simon Kimbangu alobi te réponse wana bopesi eza ya mabe ata bana bakoyokela biso te fo toujours koteya mwana kanika widi kokanzi tufweti kaka tatamana longela disongele vondio nzambi votele diambo dina difweti vanga makaka ebetu bamase yezungudika tuleni jambo de la bana kompila yina tufweti kuba longela kaka yekubasungika kadi bana benena mwana kinona tutanga vondio nti bukina wakini wa fyoti nti una zivu siwa kuvukisa siwa kunyakisa intangu inafweti wasungika njete ezananu ya mke iyo mtoloni yango denge mama autikoleka awa alobi na biso makambo ya kafe banjete nyonso wana oyo ezopesa biso bomoi o banjete nyonso wana bambuma nango eza kotekama eza kopesa biso ba moyen oyo eza kopermettre biso ya kosala makambo toza nango mposa kasi njete tango eza nanu ya moke na tango wana il faut odresse yango kosurveille yango lokola bana malgré bana baza koyokela biso te mais faut
ko continue ko éduquer bana na kati na ndako na tango toza kote ya bana bakomi na age oyo ete bakoki kokende na kelasi tokotisi bango na kelasi yango papa Simon Kimbangu tango balongwaka na mvunzu wana bakomi na Gombe Matadi bana na école catholique bamoni miracle ya papa Simon Kimbangu aza kosala batiki kotanga babimi balandi papa Simon Kimbangu bakomi na Gombe Lutete idem papa Simon Kimbangu le 11 septembre 1921 avant son arrestation le 12 septembre à Baloli Mokongo elongi esika bana bazalaki kolanda ye alobi ete bana bozonga bokende kokota na baklasse ezali nécessaire bokende koyekola na mikolo koya oyo baza kotangisa bino donc bamindele bango tango soki ekoki bakokende epai na bango makambo oyo bango bazosala baza koyekusa bino na tango wana bokozwa nde relève yango toyokaka na libondeli ya papa Simon Kimbangu Kiangani baloba papa Simon Kimbangu en 1921 na le 11 septembre 1921 lelo oyo mbuma malamu yango oyo baboti na biso batangi na ndenge batangi bakomi ba directeur bakomi de ceci et lelo oyo tokomi ba président biso moko toza kotambusa mboka na biso. C'est ce qu'on dit en pédagogie et que l'école, tout comme l'éducation, ezali prolongation ya éducation oyo bana bazali kozwa na bandako oyo bakena école éducation ya bandako eza incomplète soki totali malamu na mokolo na lelo bana ndenge toza kopesa bango toli na bandako bazalaka na biso ngonga moke c'est toute la journée aza na classe tango akoya na ndako aza na badevoir oyo ya kosala oyo bapesi ye na école soki mpe asilisi kotanga fo azwa temps akose reposer alala donc ngonga ya kosokolela mama basani na ndako eza ya moke soki mwana asali moke akekolala po ete lobi na ntongo azongi lisusu na kelasi donc devoir oyo na enseignement baza kosala na bana na biso eza ya makasi parce que ngonga mulai tango mulai bana baza na maboko yamba oyo baza koyekusa bango et c'est comme ça que tosengaka mpe na bango baenseignant babondeli makasi nzambe apesaka bango toujours makasi na ndenge ya koencadre bana ezala na niveau ya misala mutu ake mosala c'est juste kotala bamakambo nyonso oyo ezali ete esengeli mosala il faut kende liboso yango lelo oyo toza kokanisa toza koloba journée ya enseignement ndenge nini parce que lelo oyo na biso baboti soki to encadre bana malamu te bana wana soki bakomitelango yambo bakotala biso baboti nano donc éducation de base ebandaka nani na biso baboti lelo oyo soki mwana nzambe apesi yo chance ozwi mwana e mwana wana oencadre malamu te otindi ye na classe te et que ou bien oyekusi ye métier te c'est bana mosusu omona ana classe azokoka te otie na métier
Mais na métier wana ezo kende kaka toujours na éducation dans l'enseignement. Soki mwana wana vina ye e baby bakotala baboti ndenge nini bote ya ki mwana te ndenge nini bo encadrer ki mwana te. Donc to sali lokola to zima makambo nyonso wana pendant journée ya lelo oyo ezali ya enseignement. Donc enseignement na kati na lingomba encadrement seki data nzambe ndenge asali tenga apesi biso bana biso baboti to na kati na lingomba kotalisa mwana tango aza kokola aza kubota maza kokola kotalisa ye ya mabe conséquence ya mabe ezali nini o ya malamu epesaka esengo nini nyonso wana na tango wana bana bazana na bazage na tango wana koyekusa bango makambo nyonso wana. Donc ezali grand devoir na biso baboti pe baboti ya mibale koloba ete oyo bakotangisaka bana na biso o bakoyekusaka bana na biso misala yango mukolo lelo toza kokanisa bato ya ndenge wana yango babengi bansi. Donc babengi lelo enseignement éducation morale oyo ezali ya biso baboti kolakisa mwana nzela ya losambo koyeba nzambe pe koyekusa ye musala oyo esengeli oyo ekobongisa vi na ye. Toyebi ete eza grand devoir mais na tango manso totie na kati na mabondeli nzambe akosalisaka biso. Yango batata balobi ete manso wana na kati na bolingo mibeko pe misala soki totosi makambo nyonso wana tata nzambe asepeli e biso pe tokozala na kinya na mokili oyo tata nzambe apesi biso. Tolandi programme na biso eba mama ezoko continuer na mokolo na lelo de préférence biso ba mama tosilisa manso na mwa mike oyo totikalaki na yango pe remise ya bakupe ezala makambo mingi pe eza kozela bino bana botosi baza kosenga biso na papa Simoki Mbangu Kiangani na kati na bolingo mibeko pe misala okomwa tata mwampi tata Molimo Santo. Amen. Bika twakulikeno moko twatonda lusiamu so tutambuli kwa sedito muzola kwa sei mwana tata mwanda velela mukombwa se ye mwana ye tata mwanda velela